musique au album aujourd'hui Mikolo. FFF. C'est FFF. Il y a Fali, il y a Ferré. Il y a Fali et question est belé. Il me connaît très bien. Attends un peu. Il connaît Jack United. Il connaît Jack United à cause de nous. Il y a Betaki Bercy 0-2-0-2-0 à cause de février. Ferregola. On pourrait dire que un Ferregola, moi, équipe, n'a fait ralentir l'artiste bien comment. Administration. Administrativement, Azali est un bon chanteur. Ayemba Kitoko. Il est niveau naïf, il faut vraiment au-delà. Mais ils allaient bateau, ils ont un bon entourage. Ils n'ont pas évité. Fali Poupa et à qui vraiment cimetière. Voilà, cimetière. Fali Poupa, il a compris l'idéologie à quel cimetière. À Sali Makambo où il sala que bana ya kuna ya cimetière bayo kapé. Vous comprendre. Donc à partir d'hier il est vraiment à côté ok, je peux dire quelque chose. Oui. Il est mon frère. Nabouyeti, il fait la bonne musique, mais il fait rien du tout pour na bateau. Il y a Congo Kinshasa. Ah oui, ils sont sur. Ozomona, ogoye manzemboa, ogolo bake bana ya yolo, che dédicace. Mwana ya Yolo, nanana. Mais tu fais quoi pour Yolo? Mwana yo, allez le kota pata yo. Ningana le kota pata. Ba ujana bakuma kuluna. Kota la yete. Bakuma kubeta nambila na butu. Bakuma kabebe. Na tongo asengi mbongo oboyi akumine mineur bakumisa kindumba shida kebo kosimba mutu pamba yaya mama yaya pesanga dollar euro elona kotinga mayo yo. Voilà, très bien dit, merci beaucoup, merci Batouba Orlando partout dans le monde entier. Nayotu par rapport à Baché Miniman, on a des questions. Est-ce que Lelo Yolobite Gims Nenge Batouba Zokumisara ba commune na bango tout et tout, obi Gims akumisa Yolo asala nini na Yolo. So yo moko za mwana kitambo sala nini. Écoutez kande musique na biso, c'est dommage. Parce que ils ont battu banani bateki musique na biso. Ya battu musique bateki musique. Banani vraiment autant ba comboter parce que yo mo ba featuring ya Koffi Olomide na Diamond Koffi Olomide ateki musique na biso. Je peux dire que oui. Na olo ba oui que prouver biso. Satana telemi kotele mamame Mopepe mabe telemi kotele mamame Ebe bisi balanzambe mame Mopepe mabe Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo.
Voilà, merci. Vous suivez partout dans le monde entier Congo Température TV, Otolobaka Vitesse, meilleur nouvel an, Congo Température, partout dans le monde entier. En tout cas, Nzambalola à côté de 2021. Là, directement, je dis merci à le tout-puissant champion Wadol Mokonzamboka. Pourquoi pas à Drisha Motomètre, Beba Zibeba. Je dis encore merci à Maman Rosette et la Fleur d'Ambour. En tout cas, Maman, merci Nayo. En tout cas, fête l'équipe. Maman Emily Maya, la Julia Florida. Maman Najansi, en tout cas, je vous salue. Et puis, je dis merci à Babonné, Nabissonio sur Congo Température. Mon président Bruno Loubi Kambon, ma propre Sandra Wangata, Maman na Petit Brown Junior et Broly des match. Pourquoi pas à René Côté, la Carla c'est Calamine, Mabélé. Merci beaucoup à 3L Magique, à Lotis Long, le Fatien de Arosien, la Taylor. Merci beaucoup par rapport à l'actualité, mon héritier Iboula, Neka Marambouezalaka. Aujourd'hui, nous avons te poussé vraiment à présenter Bino, artiste Nabiso, na comme bon Yagi Boy, Otokosouane, Mosé Fongola Biso vraiment, au Batebele, Bazolande partout dans le monde. Je dis bonjour Rick Boy. Ouais, bonjour, how you doing? Ah, mais anglais, moi, mon boulot, hein. I'm fine, je pourrais dire I'm fine. Voilà, donc, check Batebele partout dans le monde entier. Tout le monde est awa. Tout ça, une conférence de presse, Batebele va poser des questions, Nalandi, rythme à musique, na yo ozoningo beta. Mais avant, matoko ta profondeur. Type na on a la mine le côté pas tellement yembela biso na mon moutier après na côté mana ba chanson parce que toi on attend la festivité quand même. Moi na yo allez le côté pas yo. Ningana le côté pas ba ojana ba koma koluna kotala yete ba koma kubeta na mbila na butu ba koma kabebe. Na tongo asengi yombongo oboyi akumine mineur bakumisa kindumba shida kebo kosimba mutu pamba yaya mama yaya pesanga dollar euro elona kotinga mayo yo. Voilà, très bien dit, merci beaucoup, merci Batouba Orlando partout dans le monde entier. Nayotu par rapport à Baché Minima, on a une question. Est-ce que Lelo Yolobite Gims Nenge Batouba Zokoumi Saraba commune na Bango tout et tout, Obi Gims Akumisa Yolo Asalani na Yolo. So yo Moroza Mona Kitambo Salanini. Ouais, on a ça là maintenant, ils allaient qui Nazali, Nazana 150 Koulouna, où tout changé Bango à vie, où tout ça qui est na commune Nangane Baloba qui Yumofo Banana au Kombola, na roti Kanda Kunanga été salité, na Kombola Ndakuna yo. Il faut na Kombola, Ndakunangai et après on a au Kombola, Ndakuna yo. Donc la banane au Kombola Ndakunangai et tout ça dans conteneur. Année passée, nous avons parti il y a juillet, nous avons parti en août, juillet, août, septembre, nous avons awa et nous avons mobilisé qui bangonio surtout qui les bouchons ont bâti quand on remet la drogue, bâti quand on met la cocotte, bakuti belé, bâti quand on braquer maman, bâti quand on braquer batu libanda et tout et bangonio se base qui même moral. Donc à partir de là déjà c'est bon qu'il faut poser la ngaï année ozoyana nous après on a tout banama kamome na tonga na tout bano sanini na banda déjà ko sola bana na contact au bango bando za nango besoin na pesa bango ozomona pona na cha bana moral na c'est et maintenant dans conteneur dans les na Pointe Noire. Je crois déjà à partir il y a semaine où Baba qui va libérer conteneur pour que mon aboma à ma tout ce quoi anakata Kinshasa et après na même makamu tout banda babulo. OK, merci beaucoup pour tout banda babulo batu baza Rolanda yo. Au tout au fêter en akine non, au fêter na biso sincèrement au tina poto au Kinshasa fêter a yebisa biso artiste nini oyaza numéro 1. Numéro 1 Azati. Numéro 1 Azati parce que sur le bandeau tchaba polémique on a ban numéro 1 et tout et au sala bienté. Montunyo sur oiseau sala musique na kati RDC bangonyo sur bazale ba numéro 1. Voilà montunyo sur sala batube bazaba numéro 1 mais siko franchement est-ce que vous expliquer biso artiste nini azoko paté na temps autozali.
artiste azo paté donc na monde entier automona azo tombola bende la RDC bango nyonso ba tombola bende la RDC parce que là bazoyemba bango nyonso ba congolais bazali ba étranger té et ça surtout on a besoin que tous un artiste au baza ko représenter mboko na biso libanda et ba oyo bazali ko te kande musique na biso c'est dommage parce que ils ont battu banani bateki musique na biso ya battu musique bateki musique banani vraiment kotanga ba kombote parce que yo mo ba featuring ya Koffi Olomide na Diamond Koffi Olomide teki musique na biso je peux dire que oui na olo ba oui que prouver biso c'est ezali donc moni featuring le sale featuring na ndule oyazo sala ndule oyazo sala ezali ndule moko oyo ezali Tchatcho onga na kolinango tu vois et leur Tchatcho Diamond azali koloba ke Tchatcho ekomi ya bango ozomona wana déjà azako donc ezali ponanga ezali ko selling your music donc ozoteka musique na ya bino bana mboka pa batu misusu il faut un exemplaire lokola mon frère Inosbi Inosbi ngana respectera Koffi Olomide Koffi Olomide vraiment azali icône aza vraiment une icône na kati ya musique na biso ya mboka mais ezali na ebité eloni azosala eza ba idée na ye ezali idéologie na ye ezali ndenge ya otambusa makambo na ye mais pour moi eloko nzembo o basali na Diamond par exemple donc nzembo basali na Diamond ezali Tchatcho ozomona donc ezali donc il fallait Diamond azala Koffi Olomide fit Diamond d'ailleurs soueno ngende bongo souena nga eza bongo pona bango pe bayeba ke ezali musique ya RDC parce que lui Koffi Olomide il représente la RDC ba question na yo ba réponse. Ok, très bien dit Rick Boy, Batbazo Landayo Kaka, partout dans le monde entier. Le lot, nos artistes, Baeli Bisso, Maman Bafi, Baeli Bisso, vente en ligne. Oza Muto Fandara Libanais Mboka. Est-ce que vous expliquez Bisso, vente ça la maranengeni, na streaming, Spotify, Amazon, parce que Batbazo Landayo, Ngana Oye, même Muto Moussou na Kinshasa, Aye bien Mouté. Baesi, artiste Boisa numéro 1 à streaming. Net Hotel, on fala bimisi tokoside. Les gens disaient que Fala Zati Likolo est héritier Watanabe. Dans l'album, il y a mi-ange, mi-démon. On a évité explication. Audio personne n'a battu sur Hollande. Bon, ok. Fali Poupa, salut frérot, et what's up, bro? You know, like you want us to say, bro, whatever. Donc, respect. Et Fali Poupa, et à qui vraiment cimetière. Voilà, cimetière. Fali Poupa, il a compris l'idéologie à quel cimetière. À Sali Makambo, où il sala ke bana ya kuna ya cimetière, bayo kapé. Vous comprenez? Donc à partir d'hier, il est vraiment à côté à Kosumba à sa boosté na boosté Kosumba ba vu parce que Azali a sali collaboration avec des artistes au déjà baïbani là il a sali collaboration par exemple avec NASA NASA Azali déjà na ba fan ebelé na kati kuna o bolinga ke bayoka ke NASA na fali parce que mon père a déjà pub naïe. Moi je fais une collaboration avec notre artiste Oyo Ayebani na Congo et tout et déjà derrière na Toko c'est Liboso déjà Fali Poupa Obima déjà Libanda déjà au sala derrière ba featuring avec des autres artistes Oyo pe na Kenya na Nigeria au bazali pe na diaspora na bango Libanda au babosa nini bayoka kal et quand sali le mona NASA mona mboka mais azali mona cimetière oyo pe azali pe na ba fanatique na ye Ibanda et surtout à partir de YouTube yo ana kata Congo Kinshasa on va na 1 heure de temps na kata YouTube là batu ba mi pesi da ba réponse non c'est le cimetière oyo batu ba vanda 1 heure de temps
2 heures du temps, 3 heures, 10 heures du temps na kati ya YouTube. Ozomona. Donc il y a un petit rosala que bango bazwa mbongo, mais YouTube pour moi je me base pas beaucoup sur YouTube parce que YouTube est un mbongo té. Ozomona. Et ça va en mbongo té et le rosala mbongo ezali ba plateforme où ils allaient payant. Ba Spotify, ba Tidal, ba Apple Play Music, ba iTunes. Bangonde mutu ezali vraiment na mbongo. Ozomona. Donc ezali pe idée oyo fali poupa oyo akotaki na kati ya cimetière ba membre naé ba tourner vraiment à kati ba non pour faire ça il faut faire ça pour faire ça il faut faire ça. Na la na pe na interview mususu ya Werason azaki vraiment na carrément vraiment ya solité au baroreko la kisaye makambo wana qu'il faut être trop sur les réseaux sociaux, il faut la boyer pour le makambo et marcher. Mais Rick Boy, tout le monde est vraiment la souka, mais par rapport à l'artiste Ferrego là, on pourrait dire qu'il y a un Ferrego là, moi équipe n'a fait ralentir l'artiste bien comment? Administration, administrativement, Azali est un bon chanteur, Ayembara Kitoko, il y a un niveau naïf, il faut vraiment au-delà. Mais ils allaient bateau oyo azana bon entourage ndé na habité na habité ba planning naé pour l'année oyo et tout normalement Ferrego là il fallait azala vraiment au-delà ozomona mais tu yebi ki olanda ngai ya omona et tout donc on comprend l'idéologie parce que sans bisopé ba obeta petit mais sans bino pe ba obeta te to mo ke na suka mais par rapport ya ba question na yo bino boza bateau boboya ba réponse ba réponse na yo bino boza bateau boboya ba artiste na biso ba beta musique kuna na poto ça fait déjà 10 ans bobi bo bakisi sous 10 ans mais boza ki bateau bo soutenir il fallait pour papa beta merci ouais parce que devant qui parce que ngai début je suis combattant tout bondi mingi pour na souci mboka na biso pour yo zala bien pour na ba maman ba koko bango so bazala bien et fallait pour te penser que soutien parce que tu talaki biso moko ya et parce qu'il pas même 10 ans presque 10 ans to ba 12 ans ba 13 ans et le moto salama et to lingi moi to zongisa moi culture na biso na kati Europe ozoma parce que tu as belé ba congolais ou na diaspora ou tout ça ba musique congolaise il faut tout penser moi en plaire total jeune oyo aye et azosala makambo o na ba mesure au bispe tozolinga azosala pe ba featuring avec des jeunes na cimetière et to bien OK tout peut chance mais makambo moi et betaki moi boye grâce à nous Jack United tout ça là qui makambo vraiment et beta mandenge il fallait na moko na bunda tozaki na babina biso bokechu baselezino bango nyonso tobundaki tobalukelaki bango mokongo tobalusaki ba mokongo pona bango pona nini masolo wana ezala réaliser mais là masolo misusu ya kati vraiment seulement qui bien te tu décidaki vraiment que 10 ans encore mais vous décidez que 10 ans tout le monde est annoncé à Zénith de Paris Fabregas en mars azobeta bongo na Lyon est-ce que va concert année aux ala Lyon obeta tant que qui corona nano 1 ezali no numéro 1 après numéro 1 corona c'est nous Soyema amolo bozo banga te non banga nini et besoin na kin nazana kata kin ouais c'est ça obanga te nana kata mboka na ngai oza très à l'aise oloba mama ba combattre dans l'aise nazolo bango parce que toya na fachi beto oh mais ce qu'on a fachi beto mais boti wa bise ba beta concert tozana na kata fachi beto mais tozela siko makambo otoyokana ki kuna libana et c'est réalisé te mbongo te vie sociale OK oyo yé déjà zo sala siko OK aza ko sala yango fachi aza ko sala yango maintenant. Ok, merci beaucoup. Attends frérot. Olobi na ngomolo bana obanga tina obanga nini entre temps bisona fati to bundi biloko libanda. Oh, yona fati bo bundi ni. To bundi parce que tuzaki na ba marche. OK. Ba marche c'est ça, na Belgique, na France, na Allemagne, na Hollande, na Italie, na UK, na Suède, na Oslo et par-ci par-là tuzaki na fati. OK.
biso to soutenir ye na na beta ba kapa pour na biloko wana frère na biso na beta ba kapa pour na biloko wana ozomona et on peut to sali ki ye azala siko ou azali siko. Voilà, très bien dit. Merci Nayo Rick Boy Batubo ba Holanda yo ba retenir nini par rapport à l'album Nayo o ye nango présenter biso rotinda bango ba biloko neza na ba plateforme à téléchargement pour na bato ba Holanda biso ba fan na. Ouais, na pesi liboso salut président Fachi, donc le président de la RDC Sikoyo, et il est vraiment mon tour à saluer vraiment soutien à vraiment président Fachi, c'est toi, pour toi, hein, for you, mon praise, toi no loka, yango waneza Sikoyo et namakamu o saluer peine discours, salut to you, ozomona vraiment. Makamoto bete ikuna yango oyo salama. Sikoyo. Voilà, donc, merci. Na pesi ba dédicace na ngai na Timbo My Nation, Noura Ngeto, mon frère de tout le temps, et Fali Poupa, Héritier Watanabe, Inosbi, Gaz Fabulos, Gaz Mawete, dans l'artiste senior, tu as RDC, Salouja, et Nabosanité, ma famille propre. Et chaîne Nayomoko. Ok, merci beaucoup de retour Manabis. Mais vraiment la sous-émission, na baignon so bazo ita Rolanda biso na Rick Boy en tout cas na lobaka souvent to monani soki nzambe azongi na noté. Play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température